Samuel Bota, eza ngai ndeko frère Alain, nakotaka église de Céline de Bonhomme 2. Na ko témoigner nzambe nanga na oyo asaleli ngai na problème na kutela ngo problème sérieux. Ngai naza chauffeur na sala musala ya mutuka. Na kutela ko sala accident moko vina grave pena donc. Ndeko na biso ba conducteur ba chauffeur ya moto ndeko moko ayaki ko tuta ngai na sima ya mutuka. Ndeko wana aperdaki ampe olimo na ye akufaki. Nazalaki saisi na maboko ya leta na biso bakanga ngai. Nazali na espoir te na wiko bima place nazalaki. Bakanga ngai menga na kasho na niveau ya commune Lemba pour na accident salama na commune Lemba. Alalaka na kasho na commune Lemba. Les jours s'ouvraient l'andaka. Baye ko tinda ngai na échanger de limité, na kedaka na échanger na salaka 4 jours na échanger. Après échanger, baye ko tinda ngai na parquet ya Matete. À travers les lobana biso, ya prophète Konde Dominique wa ili biso, nazaki na espoir place nazalaki na ebete na bobima. Parmi bande ko na ngata kasho, so batuni yo ndeko yo problème no ezani. Est-ce que ngai nasaki accident tokufaki bandon de psanga yo song na yo ezaka prison. En tout cas bandeko liloba oyo zo sambela to zongo à légèreté. Dalaki na ko ndimane ka prophète ko ndayi psanga biso ko ndimana yo ne ko bikisa yo. Azande komoko boye donc eloko pina makasi na famille nga comme mbongo ezate e ko ndima na ngai eska nazalaki 7 jours na niveau ya parquet plus 4 jours na salaki na commune limité na on a salaki lisusu na commune ya Lemba de société na ngai eyaki à travers ya l'homme de Dieu fait Konde abondeli na ye ninga tsaka biso na basali na ye na katsa baseline. En tout cas le jour na bimaki na ndimaki te na ndimaki ke na ko bima place na zalaki eza facilité na musolo biso do salaka donc kombo na yo fezalaka ka prison. Donc yangai nasukaki na niveau ya parquet ya Matete yango ne ko komisa bina monene nzambe à travers l'homme de Dieu prophète Konde na oyo liloba ezo sala pe esaleli ngai. En tout cas bandeko to ndima liloba to tika liloba te sali liloba ngande ko na bino na zaboy na yebite ngana ko fana prison to na ngaki labima pas depuis na botama na kotana no prison que na vie na ngai c'est première fois bakanga nga mais na suki na niveau ya parquet na problème ya accident na sala ki na komisa munene ya nzambe ya liloba à travers prophète Konde Polo Dominique na basal na ye.